Nicolas Osombia. Nicolas Osombia, malgré Fotala, fondation Eza Nicolo. Fondation Yango Licolo, Michel Yango et Oje Sansabiso Nyonso, ils ont lancé de lancer qui appelle Mingi la jeunesse. Jeunesse où ils ont déjà cadré, où ils ont déjà structuré, ils ont une ligue de jeunes. Ligue de jeunes, ils ont déjà les samans où ils ont politisé. Et on doit une fondation, Madame Angélica, ils ont ça va où ils ont Nyonso to dépendre de la ligue de jeunes. Ils ont Nyonso na où la ligue de jeunes. Ils sont Nyonso tant dans la jeune, dans la ligue de jeunes déjà. Tout ça après ça, la bino, au soutenir Fisso, au Sali, et ça sorti officiel. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Ndeko mama, tala lelo komala ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve ba solution. tosepela ndamu. Oh, ozula teje bilamba esi tosisi. Alilo ozokende nango koboma ngai. Ekuninyongezanga mitata yo moko. Te ozinga lipa epistole. Ekuninyesanga notice. Ba contre indication eza te. Oh, soki yo melaka biloko ya mabe. Yalowi. Nazozelo na kati landa ngai. Olukaki yango. Osisa. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Alekisi non pakanga makataka na soko na kabilamba ya kanga makanga ayo moko vraiment solution de Jésus amat solution yango Maxi Bio Café ndeni ni lisusu Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto fungola nga mémoire dans notre traité faiblesse sexuelle hémorroïde. OK solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kukate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi ibala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zo mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça maladie belé les autos. Tension hémorroïde. Moi qui bokolo. Binisa bango Cédric. J'ai na maboko na yo. Batata mama bandiku. Na landi sima. Na timbiri wa sekreja sekreja alikaka timbela balbi awa toza zomuna oyo izali bwana kukuma lukola mwasi simekoli mwiki bokoro
yangoyo podoka tokelamo awa toza kibokolo mwasi simekoli lui oyo eza ya mwana mboka omona ngo simekoli mini ekoleka collant ekoleka de soki otia yango outilize omoni je suis forme stop ongana kalangao poitrine place soki ndenge nini te balobi vetu makambo o sentir ke otoza nzoto makasi nde nini na atoza solution makambutu on va voir ça comme le quoi maki allô awatoza je veux la pommade Bocho, je veux les Suppovita plus, je veux le sirop Bobaraba et voilà. Oyo pommade ya kupakola dans quelque temps okomona nzoto na yo mobali ezongi penza ndenge nzambe akanaka ezala totuna beni beni voilà yo lingi français trop pour ozala na forme awa toza moto esalakaki lokola lia ezala boye awa toza nde moto esalaka mavili nanga. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Awatoza Simekoli. Nous sommes dimanche, la semaine passée, qui est aux la marche de santé. Et les lots marche de santé, et ça la mine à fondation Madame Angelica. Nous avons entreprise, nous avons asbel union sur Kinshasa. Nous avons les lots. Pour na tokutana to solo là pour na projet qui na posa to sangisa ba jeune et ba yeka ba jeune te na ba papa na mikolo ba toaze belé na sur na ba image bo mona Nicolas sotena simano mona ba mikolo ba osala ba soin to mboka. Moni propriété zo salama bino to boza libanda bota la biso botika boete ba ONG zebele to za posa ba ONG ezala to za na posa ba makamunyo so ezala ba jeune bazebele ba et de part et d'autre to yeto kutana lelo to sangana to loba o pasa na ONG na yaza na poto asa posa ke ONG na ekota na ba activité bo luka biso déjà to pesa ki ba numéro na biso ba contact boya to sto bongisa mboka to komba to pesa ba jeune misala ezaka te soki na ndako lati polo lati kitoko eza sous l'importance te na moment oyo toza na posa to sangana ba jeune baya population mo papa RDC mo beza la motiver o eza makambu ya mutu te eza likambu ya mutu nyonso aya toza na posa profiter sila na mboka po profiter sila to sangana toza la même idée bit na biso lelo mingi ezali tokutana tosangana ba jeune toza vraiment na posa lutte na biso contre pauvreté. En tout cas mutu nyonso azosala te aya bokomona bato baza ebele ba département eza ebele ba ONG eza ebele ba fondation eza ebele. En tout cas lelo le 30 juin Dieu merci oyo tolingaki esalama vraiment esalami na pesi mingi merci na bakonzi ya PPC na organisation na bango na mukie oyo bapesaki na fondation Angelica et merci mingi na sécurité. En tout cas makambo ezoleka bien vraiment hein. Merci na bino pe cameraman Nicolas Osombia tango azalaki à 6h du matin mobilisé déjà courage. Yo. Ngana déjà awa na photo to chité en face à Seni. Président en face à Seni. Seni. Oui, bah que battu le sous baza na biso te ba. Maman. Battu le sous baza na biso te ba. Faut qu'on s'identifie.
Chef, population nyonso omoni awa toza plus na posa ya mosala but na biso ezali jeunesse travailler yango tosensibilize bajeune lelo tokutani na marche santé awa toyeli na biso polo te mai te eloko olia te toye tomonana soki tokosala na banani soki tomonana na banani objectif na biso eza nini tosensibilize bajeune toyebisa bango parce que tolingi tokóma na phase ya formation avant tokóma na phase ya formation yango tobengisa bango na marche ya bapoisi ya santé toyebana département oyo ONG oyo établissement oyo toyebana qu'est-ce qu'il faut faire objectif na biso ezali toza na posa ba jeune ba travailler oyo amoni aza na mosala na ye amoni opesa jeunesse oyo nyonso eza awa ocontacte biso to na posa jeunesse oyo etravailler lobi bajeune ya biso bazwa mosala parce que baza na makasi na biso ya mosala baa na makasi baza déjà prêt ya osala mais eloko ezozanga biso eza mosala vraiment tobengi appel na bino toza na poto États-Unis partout toza bassociation oyo eza reconnue na niveau ya l'état eza reconnue na makambo nyonso en tout cas toza na force ya osala tolancer première pas na biso na baoyo bokomona déjà bacompagnie oyo eza kosociation na biso bokomona bango oyo mpe association to fondation to entreprise oyo monike nano econtacte biso te bajeune baza ebele tosangani lelo mpona toza na posa te ke o sucre kolia toliaka déjà na bandako bapolo tozalaka nango toza na posa bit na biso lelo ezali mosala tozolite contre pauvreté yango tosensibilize bajeune déjà semaine prochaine tokobanda na première lo ya groupe ya bagarçon oyo babanda ozwa formation na mosala oyo se présenter d'abord premièrement bamisala toza na posa toza limité te toza na posa tomatisa bamisala yango mobilisation na biso ezalaki lelo vraiment Nicolas caméraman na biso nyonso ebele aloba vraiment eza te toza mingi na organisation ya jour lelo e bamembre na biso ya ajuda social ezali aide sociale nde tobaki aide sociale ezali mpona koede eza aide sociale mpona aide sociale à partir ya mikili ya poto na Kinshasa eza te tozela te gouvernement esala biso moko tobanza toza mpe na ligue de jeunes oyo toza na bango awa ezali établissement eza ya église ya liloba na nzambe mais toza mpe na posa bajeune baya koadere ntango balobi ligue de jeunes badétermine te kaka liloba na nzambe babi jeunesse nyonso ya RDC toza na posa nango boya tosangana biti na biso eza mingi mosala on n'a pas ya koloba sucre polo te bopesaki biso déjà tokotaki bino bosala biso mpe eloko te biso moko tokomi na lisandikalisi tosangana toseforme oyo ayebi mosala aya koforme baninga po toluka moyen toluka quelque chose comment tosurvivre na bafaiblesse oyo toza nango sa ezalaki nano message oyo toza nango bandeko oyo oza na message po komona bakolinga eloko ya liboso ezali topresente département moko mpasi bassociation eza ebele baasmel ezali mpe ebele c'était juste ça pour l'instant. Obi? Appelons-la de 40 minutes, mais on peut se pencher.
C'est bon, hein? Nicolas Osombia. Nicolas Osombia, malgré, faut pas t'aller, fondation Eza Likolo. On l'a bien. Ils ont bien été. Voilà. Vous n'en bien pas président. Vous n'en bien pas président. Vous n'en bien pas président. Fondation Yango Likolo. Michel Yango et je sens que ça bise nyonso. Ils ont lancé qui appelle la jeunesse. Jeunesse où ils ont déjà cadré, où ils ont déjà structuré, ils ont Ligue de jeunes. Ligue de jeunes, ils ont déjà les samans où ils ont politisé. Et on doit une fondation Madame Angélica, ils ont ça va au ingénieux. Au ingénieux sont au dépendre de la Ligue de jeunes. Ils sont sur la Ligue de jeunes. Ils sont sur la jeune à la Ligue de jeunes déjà. Tout ça pour ça, la bino, au soutenir Fisso, au sali, et ça sortie officielle, il y a une autre côté. Là qui juste le conseil moral, n'a pas jeune nyonso, comme ça tu formé, tu es nini to ça là, lobby. Et là quand bossé ça qui toye banane. Est-ce que jeunesse a une volonté au sala? Nasir bino moko moni degré jeunesse a une volonté au sala. Bino ba partenaire, bino ba to moni que non aux ana posa musala na ekende liboso. Au moins déjà que place ya la référence. Déjà au moins na ba jeune nyonso na ba maman na ba papa, ba na posa aide na bino. Donc biso to kokité, bino nde bokoki, oya vers biso, ma biro na biso ezali, to kopesa ba adresse, ma nyonso. Oya comme ça. En tout cas, esa structure moko c'est vraiment boyana nous koyoka ya pesa ça boyo yoka biso boyoka idée na biso comme ça botala ndenge nini bokoki ko soutenir biso mingi aloba vraiment ezate non présenter bino président ya Ligue des jeunes nyonso ya Liloba président na biso yeyo
Yemoko en yeb c'est non pas un peu l'hygiène. Donc moyen Koutuna se présenter et ça pour moi la zone sim. Je continue à baser le dossier comme continue à y président la mission l'hygiène. Je pense que malgré ça voilà et à ça en yeb c'est bon merci ndenge bon ko na parole Ligue des jeunes de Boki Ndeko. Ligue des jeunes de Boki Ndeko tu connais pas les alliés l'hygiène, on cite l'hygiène et il y a l'accès Ligue des jeunes de l'église de Balanzan. Pour moi le jeune qui connaît son livre ça y a un livre tu connais pas c'est une base pour ça va les antégonistes de votre groupe, on va signer comment partenariat, soit il va financer l'hygiène, on cite là, nous allons j'espère que vous avez l'adresse, les alliés na niveau ils na Gomira, on a venu ma fête numéro 4 on est va soutenir l'hygiène, na ma fête numéro 4 on a dit ça on va contact et ça va contact c'est ça vous avez numéro il y a téléphone les alliés 081 97 52 594 081 95 52 584 594 c'est ça mon numéro. Kangi flash na loboko Kangi flash loboko Glodidia Sika, la mignonne, hey, la mignonne,
Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.